De temps en temps, bolingaka pe boyeba situation ya Cynthia Wadol. Kala mingi te awa nakanisa na fin décembre 2022 nami Karine Mokonzi atindelaki ba joyeux Noël babona ye tolandaki yango na live. Alors bandeko, de temps en temps bozape na posa boyeba Wadol ndenge nini bomitungisa te nga naza na news mpona Cynthia Wadol. 2023 news ezali logique ayali moko ya biso ya équipe nationale. Histoire ya super talent ya Karine Mokonzi, la baronne leader. Mbote bapapa bamama bandeko. Mbote barando na barandonete. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Cynthia Wadol azali azabie. Nakalisa 6 mois déjà, non, 8 mois. YouTube na e fonctionnera te. Mais tango ya na YouTube boyebi makambo o aloba pona YouTube na e ndenga ye. Eloko frene ye ezali kobota te. Wadol azali bien, oui azabie. Azape awa azolandanga. Surtout loko leza kombo na ye afungoli matoi. Wadol eloko atika te pena ndimite akotikango ezali komela. Bandeko ezate po bomoni Wadol na video na ver azomela. Non. Eza po na bongo te. Na équipe nationale na ebite soki na koloba malheureusement to heureusement na ebite. Memuta melaka lokola Wadol ta ebite soki azali loba foto tia ba oyo mosusu ba Fivette Mayemba na ebite. Me Wadol amela. Azali mutu moko azali résistant na alcool. Na ebite soka melaka niveau moko na Rafini Tumba. Mais bon, Wadol amelaka. Amelaka par hasard te, amelaka. Ezali ti kirpa na ye. Eloka bien ayebi ko se contrôler masanga etosaka ye. Bon, moko pa déborda. La kanisa atabino omonaka te, bato bazane bayebi. Mobali pe oya botine mwana ayebi. Wadol na ba calme tu wana tokomone nango. Wadol na ba maîtrise nyonso tomona kai nango. Bandeko na lobi lisusu malheureusement azalaka mingi sous contrôle ya alcool. Amela. Wadol azabongo. Po bokoloba soki asali 8 mois YouTube na salaka te ezapo aboti. Non. YouTube ne eza makambo mosusu. Po soki Wadol ndenga botaki eloko alinga kotika o nga na yo tokomona eza pe logique na ye moko pa yebi eza alcool. Pe Wadol aza muta ba kwit ya PTT ya makasi ba whisky. Abetaka ba bière pona goût ya bière. Pe ba whisky ba vin koto bien pona petit mais le katrote. Wadol azali
aza vraiment très bien. YouTube na ye soki 8 mois asalelaka te eza pe 8 mois oyo basalaki ya Grand Matata na moto babotani mwana. Fo koyeba Matata oyo tolokaki biso nyonso bakabwani lelo ezokokisa 9 mois na kanisa ou bien 7 mois. 9 mois ou bien 8 mois ou bien 7 mois. Alors, ekangama na raison wana. Parce que si tu wana ya wadol te mutaza osala. Bon, ye tozo mona ina ba live te ba direct. Mais ça géré contrôlé na muto babota na ye otemadi mobali na ye. Alors lelo yo eyebani te kote kuna soki bazongana to bazongana te. Mais koya na relation kokutana bakutanaka. Wadol na papa monane bakutana. Kokutana elingo lakisa teke baza ensemble. Kokutana e koko lakisa teke bazo continuer ki mwasi na mobali. Bon soki ezalaki bongo mobali wana azangi mbongo te ya kokanga lupango ya Wadol. Adepansa bambongo pona kokipe Wadol na Grèce. Adepansa pona kosala tu kobimisa ye awa. Adepansa po yaka pana ye alongole na ndako ya Pamela Shekola akenda foye. Alors pona ko dépenser na kokanga lupango toko pesa mbongo libala eza nango pete. Eza teke aza pressé te. Non. Eza bongo te bandeko. Pourquoi na koloba na bino eza bongo te? Parce que mobali wana ndenge toyokaka Wadol azwa mukanda ya 10 ans. Alors mobali wana lokola azali mwana poto ya kala azali mutoyo azalaka na poto ayebi poto avandaka na poto pa avandaka bien eloko alinga kosala ezali nde akanga lupango parce que ndenga yana mwasi bavandaka ndako moko te. Lelo mwasi azwa ndako bavandaka pe toujours ndako moko te. Entre temps mwasi azana mukanda 10 ans azana mwana baboti na ye. Etanke mobali ya poto pona a risque te moto muso akozwa ye mwasi to mwasi aloba okoka ndoku kobala ngai te okoka kovanda na ngai te ndako moko ozolekisila nga tango alors akozwa engagement mosusu. Po mwasi soka alobi bongo aza pe na raison. Ah oui, mwasi aza na mukanda 10 ans azwi ndako aboti na yo soki bovani ndako moko te alors quelque chose qui ne va pas na yo to pa na ye. Alors ekokozala ba raison ya mikanda po déplacer te. C'est vrai. Mais Wadol akokoluka moyen mosusu alobake soko linganga na mwana yo nde muto kotika kuno koya po mobali aza na nationalité bobosana te aza belge. Alors Wadol akokosa avi mosusu mobali pa yebi yango atanga na lobi te. Mais lokola mobali azanga na même position elakisi bakokutana bango bakokutana Wadol tango mosu atikala lisusu mwasi ya mutu ya papa mwana nete bakoki pe kosangisaka nzoto. Mais tango mosu na motema ya mobali wana Wadol atikala susu mwasi te oyo yakanisaki surtout lokola susu agwolo po Wadol amela alekisa poso moko te ameli te aza capable ya komelaka pe chaque jour.
ata muke ata nini mamela. Baza différent na Rafin Tumba. Rafin Tumba amelaka moko bien, moko en désordre, moko abungisi o eza na mutu na ye. Azoyeba même pas aza Rafin Tumba. Azoyeba même pas na bana mibale. Aperdaka tout a pédale. Mais Wadol a contrôlaka tout. Bien sûr, moko mwana kweyaka, lelo mwana akoli. Mais tango aki muke akoya même na live. Toyoka yango, kitine bamba mi pa mwana kwey. Yeba kati live akezwa. Alors, sous les effets ya Wadol, eza problème, moko ya ba problème na couple na bango. C'est comme Bali, azalaka pa mosusu, na pays mosusu, Wadol amelaka, azape na ba camarade ya basi, na mibali. Toke na garçon oya uta na Congo elengi. Non elengi ya Congo, oya ba tresi mbelenga pro. Jikaka, ou bien Jikeke, boyebi kaka ye, asalaka ba émission na TikTok, a Boga. Azaki pe journaliste, pa ba tresi mbelenga. Baza ba pira kusakana te. Comme tel, akoko bima pe na garçon, soka bimi na ete, akoko bima na batoyo, balaka na garçon. Parce que ça na intimité na ba secret belé na ye. Voir même mobali na ye, baza na makambo mosusu, na ba garçon wana, mobali kuta yebite, akotika la pe koyeba te. Baksa likolo likolo, bakisa, chaîne na YouTube Kangama, pour surtout Wadol. Azosala tout a comme anonyme. Wane loko bino boyebite. Ah ouais. Wadol azosala tout a comme anonyme. Facebook na ye abando chabiloko bevenemele kaka. Neti mikolo ya chepe oyo mwa abomi mwana. Ndenge achaka bevenema twele kaka. Donc, page na ye ya Sencha Wadol eza pona ko informer makambo na ete mais pona ko informer makambo ezoleka na ba page mosusu. Donc cela veut dire aza ko sala ba papier collé. Azubiloko na page mosusu achepa na ye. Mais ye azolinga akoma penza anonyme. Mais entre ta kombo na ye ebunga penza te. Ba ye ba Wadol azali ba fanatique ne ya Facebook ba kendete yango akocha mingi biloko ezoleka ya ye akocha muke ndenge achepe comme l'habitude azomela mwa moko soko atiango bato bakanisa atiango po tomona kaka azomela non atiango parce que amelaka déjà avant bato bapanza ye sango ke melaka yango alinga chango yemoko na Facebook na. Tango batu bako panze sango akoma komela ya tro ya koloba na melaka na nga trote tango na melaka na bomba makapete na chakango na Facebook. Ma réalité bandeko bondi melanga Sencha Wadol akoma penza komela na niveau moko incontrôlable. Ya contrôla ango bien. Mais ça incontrôlable na ndenge moko. Azana nou célibataire avant de gana mobalité akomi na mwana moko. C'est le moment ya kolandisa mwana mibale yazotoni sanzoto na alcool. Na ebite soki alingi nini. Wane sa benfo na yena kibino ya Wadol. Botika la malamu et ciao. C'est la plateau hier. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandinyon so ya Elengiakomba.
Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Nyos Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. On a chaîne de chaque topo. Il y a boss de JP Kiama, il boss des boss, il y a un danger. Donc on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le katisa na pesa mon boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba.tv. Bonjour bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Nyos Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. On a chaîne de chaque topo. Il y a boss de JP Kiama, il boss des boss, il y a un danger. Donc on va s'entendre la zaki. Il y a boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le katisa na pesa mon boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Combat TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner à Nyos Elengi ya Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a Elengi ya Combat Congolais TV vraiment. On a chaîne de chaque topo. Il y a boss de JP Kiama, il boss des boss, il y a un danger. Donc on va s'entendre la zaki. Il y a boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko le katisa na pesa mon boss JP Kiama boss des boss.